Amoureux de la bonne cuisson, bienvenue dans la cuisine de Sad. Aujourd'hui, on va préparer le gombo au poisson fumé. Pour ceux-là peut-être qui ne connaissent pas le gombo en lingala est bongo dongo, poisson fumé est bongo mbisi yako kauka. Alors, pour ce faire, pour préparer d'abord le gombo poisson fumé, on aura besoin de quelques légumes ou épices. On va utiliser l'aubergine d'Afrique, c'est qu'on appelle les solos, donc solo, mais en français, les abongos aubergines d'Afrique. On aura besoin de ciboulettes, ndembi en lingala. On aura besoin du tomate de fruits, donc tomate ambouma, du poivron, les acas poivron en lingala, et l'oignon, l'ail, et le piment pour juste décorer notre repas d'aujourd'hui. Et on aura plus besoin du bicarbonate. Le bicarbonate pourquoi? Tu côté bicarbonate pour que garder couleur verte, il y a dongo, c'est ça. Donc ton côté peut belé, c'est juste un peu pour que garder couleur verte, c'est ça. La première des choses qu'on va faire, c'est ça côté mbisi na biso ya kokauka na mai pour que elemba. Totiaki nzungu na moto, donc ton côté on a mai ya moto. Tokokitisa bongo mai na totiaki na moto pour na kotia bongo poisson fumé na biso. Pe tokolongola mitu oyo parce que c'est pas vraiment nécessaire, soit important na repas ya mokolo mamelo. Et puis tokozwa mai na biso ya moto totia yango na kati pour que elembisa mbisi na biso. Et par après tokosukola dongo na biso tokosukola yango tokotia yango na sani yango na sani tokosukola yango. Sinon, en attendant, tu peux faire ma foute à la biso, na moto, na njungu na biso auto salelaki. Et qui ma foute à la biso est bella. Et tu kokata gombo na biso. Rincer yango longoli na mitu wana ya liboso. Après kokati yango. Kokata idependaka na ba forme ya mutu na mutu. Biso bakataka yango ndenge milai. Biso bazwaka yango kaka badiviser yango par 2, par 3 alambi mbala moko. Mais nous tokokata yango na ba rondelle ndenge bozomona. Tant on pose au son, dongo, faut faire vraiment attention. Faut dongo, monsieur Zaramakasi, même si tu bicarbonate, au moins les eaux les matés. Ils ont vraiment makasi. C'est ça qu'a bon la première étape. Remarquez que on est à moi makasi yango bomoni na tia yango na kati ya plateau na nga préparation te. Bon bozomona ki nazolongola c'est parce que eza vraiment makasi. Voilà, tosisi bongo kokata dongo na biso. Tokotia yango na kati ya mafuta, namoni que mafuta na biso déjà ebelaki. Tokotia yango na kati ya mafuta.
kobalela yango. Après avoir côté on kati ya mafuta tokozwa bicarbonate na biso. Nalobaki ne bandeli bicarbonate tokosalela yango plus pour que et garder couleur verte wana. Faut toza na besoin ya couleur wana. Tokotia yango vraiment ebele te po tozolamba yango dongo ya kokalinga eno oyo babendaka wana no. Tozolamba dongo ya kokalinga. On met du bicarbonate na biso pour que et garder vraiment et garder couleur na yango. En attendant totiki gombo na biso ezokalingama okokata bongo oignon okokata mpe na barondele okokata mpe edependaka na mutu na mutu na cuisine ya mutu na mutu tiens vraiment barondele. Je peut-être qu'on se poser la question pourquoi la boy ko finika yango tinde zo kalinga. Na ko finika yango te pour que so na finiki écouter là. Donc so na finiki yango écouter là, yango wana tiki yango polele ko e garder kaka couleur wana. Na ko zo oignon na biso na ko tia yango na kati ya nzungu na biso sika bombo ezali. Puis na kokata tomate ya mbuma. Okoki pe kotuta, pas de problème. Okoki pe kokata, pas de problème. Donc ezo dépendre na mutu na mutu. Donc, mon moni que je tiens peu maïté. Donc, on tient maï juste à la fin. Mais sinon, pour l'instant, on tient maïté. Là, je fais la caca. Oui, le il faut vraiment que plus mieux sont étalingam. On va taper poivron. Kata ai na biso tia yango mpe na kati ya nzungu ya gombo. Tia yango nzela moko na ciboulette ndembi. Na misala ya kosala ayo eza kaka kotourne. Yo tourne pour que mes épices nyonso et bela.
nde nakozwa solo mpona kotia na kati. On a divisé par 4. Et juste pour vous informer que gombo est contribué à bongo na bokasi ya mikuwa pe ya minu. Pe gombo c'est vraiment conseillé pour na baza na bokono ya diabète. Baliaka yango mingi pe na solo, c'est vraiment conseillé. Ce que yebi moto moko abelaka sucre, to yo moko posa na problème ya sucre, yaka gombo mingi na solo pe lambaka yango mwa mingi. Donc esungaka penza mingi pour la bokono ya sucre. Vous avez remarqué que boti maï, hein, mais la tienne en maï. Boti vraiment maï. Dernière étape, les amis à côté bon poisson fumé, même si ya kokauka. Pour tika ki yango elemba na mai wana ya moto. Nde na nsima ya kotia baepisi na biso nyonso na kobwaka pe pilipili kaka mibimba natie na cube na biso. Mosala makasi eza kaka ya kobalela. Par après na kofinika nzungu, mais na kofinika yango nyonso te, mufini kozama mupandi comme ça. Ni kozama mupandi. Mais en attendant, nazwi mbisi na biso natiaki na mai ya moto, namoni ke elembi kolongwa mikuwa na kati. Vous remarquez que natie mungwa te, nakotia mungwa na suka. Pone nauti kotia cube na biso, natiki yango nanu ebela na baepice wana mungwa nde nakotia yango vraiment na suka. Nasilisi kolongola mbisi mikuwa, nde nakozwa mbisi yango nakotia yango na kati ya nzungu na biso ya gombo. Donc vous remarquez que eboti mai yango moko, c'est mai te. Et pourtant ce côté qui mai au début, il y a qui est comme mai. Gombo ainsi que les légumes na biso linga qui perdent bon ba vertu nango. Tuna baki na kotia mai kaka na suka. Nde na kozombisi ya kokauka, o to préparer déjà kotia yango na kati ya gombo. Et après, je vais mettre un peu du sel. Parce que j'avais dit, je mettrai qu'à la fin.
puis un peu d'eau. On a kotika mbisi, solo, piment peut mettre un peu kolemba, on tient ma ebele que mon pied vraiment. On tient ma ebele, il y a vraiment souci. Bien, j'ai pas mis beaucoup d'eau, juste mis un peu. Et puis la kofinika, on peut la kofinika nyo sauté hein. La kofinika nyo sauté, la kofinika ndambu. Donc vous remarquez que depuis la manière que là, je finis quand je me bimbaté. Les autres qu'à moi, espace elle un peu vite. On a garder couleur vert toi là. C'est ça. Au côté quand 10 minutes et toka et on va revenir. Voilà, nous venons de préparer le gombo au poisson fumé. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous demande de vous abonner, de liker et de partager. Restez branchés, connectés sur Kin 24, les reflets de Kinshasa. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle recette.